Noele na bino banso bana ya papa Simon Kimbanguist na nesika bozali ko landa biso lelo na magazine TV UK. Vraiment tozali na esengo pamba te lelo tozali dimanche 25 mai 2025 na yango biso bana ya London bana UK lelo tozali na marche joyeuse oyo tokotambola na kati na ville ya Londres mpona kopesa lokumu na papa dialonga na kianga Salomon oyo nde tobengi nkolo Yesu oyo ayelaki biso na mbala mibale na kati na biso bayindo na kati na Congo. Ezali esengo tozali koinvite bino botala baimage ndenge nini marche joyeuse ekosalema na kati na ville ya Londres. Tozali représente na bamouvement nyonso, tozali bien na faki oyo tobi fanfare Kimbanguist, tozali na MSSK, tozali na bascout, tozali na baflutiste, tozali mpe bongo na chorale ya jeteki ndenge bino moko bomoni nga nalati yango vraiment avec fierté biso motema ya papa eskaka toujours tozalaki wana présent na marche. Tozalaki bongo mpe na balanga nzembo bana batonda na ngoya molio mosantu bango mpe bazalaki na biso elongo bongo na bamama batata ezali mpe na bandeko mosusu baza mpe na bamouvement te baza intégré na bamouvement te bango mpe bazalaki na biso elongo soki na bosani motu vraiment boko ya kolimbisa bapasteur paroissiaux ya les 3 paroisses. Révérend pasteur Pierre Dangangu ye nde azali responsable ya paroisse de Londres. Tozalaki mpe bongo na responsable ya Stockwell maman pasteur Marie Kaunze ye pe azalaki elongo na biso. Et sans oublier tozalaki mpe na présence ya papa révérend Mukoko Raphaël ye azali bongo responsable ya paroisse ya Ilford. Voilà elongo na ba ecclésiaste na biso ba clergé na biso nyonso bazalaki elongo, donc topesi vraiment merci na vraiment na mokola munene oyo epesamelaki biso po ete tokoka koevangelize ete papa dialonga na nkolo Yesu oyo bazali kozela mangoma mosusu ete nkolo Yesu nano aye te, nkolo Yesu nano azongeli biso te, kasi biso bakimbangista toyebi na solo ete nkolo Yesu esi ayaki aya pe esi azonga na ye. Na yango wana biso bana tata Simon Kimbangu esengeli ete bisika nyonso tozali na bamboka bapaya esengeli tosalaka evangelisation po ete lobi kuna babamba biso mabanga te ete bino bakimbangiste boyebaki kasi bopanzaki sango te bolobaki yango te na media. Tozali kosala mosala na biso ya koevangelize mpe ya kopanza sango ya tata Simon Kimbangu. Alors mpona bino nyonso bandeko oyo nano bokoti na kati na lingomba te bozali kolanda biso na mosika esengeli te boya bokota na kati na lingomba po ete tokoka ya solo kopanza sango wana ensemble. Sans plus tarder, voilà, na komonopolize parole te na ko lakisa bino ba image nyonso ndenge nyonso elekaki na nkembo na sai, donc vraiment présence ya Nzambe ezalaki kati na biso. Voilà, je vous invite de suivre les images d'intégralité nango nyonso sur magazine TV UK. Papa, assistance na iko kuzana biso
nkombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Amen.
Bobby va d'ailleurs assez retard.
Chama. Kemi. Nani? Ah, Erosita.
gonna. Magazine TV UK, no way. CEO. See, he's in the coach. CEO Magazine TV. Zela. Noël Coco. Noël. Dalvira. On fait visite.
kota na nganda ba Kimbanguist. Maman bana dans la bana mikende ba matana do na maman ba mususu total sur place motivé to battre ba coach mais c'est tout ça la bongo comme ça biso nyonso to comme malamu na kwa nzambe donc on peut chanter quoi ba papa pasteur quoi peut ça biso prière finale ceux qui le ba ezali il le bana prière finale comme ça to tout comme ça papa dianga papa pasteur dianga a kombo ya tata ya mona pe tata mulu mon centre Eyindaki moye. Faites la biso sili. Ok. Mutuna kitoko na tuni pamba te tozoko na continuer fait na Stockwell. Biso nyonso à partir à toto ba transport toke na Stockwell esika oyo tokosisa makambo oyo que tata nzambe akopesa biso nyonso ya mobimba pamba te topesile moko nyonso toye pai na ye. Toyokani hein? Donc tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosante tata nzambe kolo yesu masiya tata molimo mosante tata simo kimbangu nzambe ya mawa nzambe ya nguya nzambe ya boyenge bene papa tozongisi matondi likolo ya matondi pamba te manso ezali kaka se na maboko na yo lelo ezali mokolo ya mbotama ya mwana na yo nkolo yesu masiya oyo yo tindaki na kati na mokili na tina ete aso tokwa kobikisama mokili esosoli yango te mais mission epesameli biso po te tokoka kopanza sango na kati na mokili mobimba yango na papa tozalaki na première étape na biso ya kobimisa nkolo yesu masiya na libanda mokili ekwa koyeba ntango oyo tozali kokende na esika oyo tokokumisa mpe kokembela yo pamba te lelo ezali yenga yango tosengi na yo tata oyo mema biso susu na kimia bisika tokozala na paroisse na biso Stockwell manso koleka kuna na nguya na yo tita tokosilisa tokozanga kopesa biso kopesaka biso ntango nyonso te na mokolo ya yenga pamba te toyaka vide me tokozongaka rempli spirituellement esika te asolo oyo tosengi na omoi tosengi te nzambe yosalelaka biso mingi kuto tokosengaka te yango ntango tosengi okotransfera biso na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosantu amen toke malamu